Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et mibali ya quartier basali nyonso po bamona mama aza place nini na bana mama bimi na 3h na 2h mwana moko ayeko bima na 3h moko amonani na 5h ya mobali ya mokolo na kosenga na bakondi si il y a moyen de évacuer tout le monde oyo baza koza kohabite awa botala babiloko botala tomoni pasi itala nanu bakuya minene ndenge ezibisa na quartier tokende wapi ce n'est que le début et bapluie oyo ya 3e mois 4e mois donc nasi tout le monde koto oyo nasi bankini koto tobema kala sona komi kuna tobema Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Nyonso esalami te me leta nazobenga bolamuka mayo tali epai oyo ezokita na ngomba moye eza te nazobenga nayebi mpe te soki mobali ayaki mpo afongola mpo mire ekutaki ye mutu pambe ebimi libanda katikati nyonso mobimba ezipami na se ya mabanga ne bana mibali ya quartier basali nyonso mpo bamona mama aza place nini na bana mama bimi na 3h na 2h mwana moko ayeko bima na 3h moko amonani na 5h ya mobali ya mokolo bayeko bimise na 5h responsable oyo ya kofi aza leki ya mobali leki ya mwasi na ngai donc makambo oyo ngai nde naza responsable aye awa kala mingi te vraiment donc tozoluka kaka solution epesama mpona makambo nyonso bato bakufi mobali na ye aza na hôpital kuna komanda ya awa na kosenga na bakondi si il y a moyen de évacuer tout le monde oyo baza koza kohabite awa
Donc, excellence, monsieur le gouverneur, va dispose, parce que ça ce n'est que le début. Et bah, plus il y a 3 mois, 4 mois. Donc, tout le monde côté oh, on a si banquine. Ça n'est pas problème ça. Eh batata botala ndako. Botala babiloko. Botala. Tomoni pasi itala nanu bakuya minene ndenge ezibise na quartier to kende wapi. Moyete. Ayo on passe à bana. Mais dans un premier temps, pour moi, il y a mini beauté, je suis un Je suis venu faire le constat de la pluie diluvienne. En tant que membre du gouvernement provincial, le ministre est chargé de l'énergie, action humanitaire. Et je fais les constats, vraiment les constats sont amers. En tant que ministre à intérim des Affaires foncières, Habitat et Aménagement du territoire, je viens de constater que vraiment il y a des constructions anarchiques que mon prédécesseur, que mon collègue Sam Leka a eu à entretenir avec la population d'ici pour sensibiliser la population contre les constructions anarchiques. Donc je crois qu'au niveau de la ville, nous allons prendre des mesures pour éviter toute construction anarchique au niveau de la ville de Pointe. Libanisme. Michel Mayabou. Ba émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse.